mayamba basali ba propos o ba tenir Bianca Zanga elobeli onini vrai musendi esilat obi vrai musendi ba musendi solo vraiment ya solo ezasila vrai kizengi tant qu'on va donner le temps ya ko se mesurer et pas des mères nyangi les questions za courage ya loba que des mères nyangi aza musendi zoba ya numéro 1 c'est sila pour des mères nyangi lekino sila na mayele boye wana défi ya mikolo yo ozomona des mères nyangi alobi toko swana na nini te boya to swana na papier n'écriture les questions comment wapi ozomona les questions comment wapi nga mutu na regretter makasi tu sais là dans la vie to ça na ba sembla te Pamela ezaka na butu mo peut-être musozanga makopa mai mutu mo apesa yo apesi yo kopa mai o ezaka cher epa na yo luka kango mutu akopesa ngo azalaki te Vivette Mayamba omona na boya ata nazoka soni koya Mayamba ozomona na ofanda na tali boye ya Gabi akangisa Vivette Mayamba omona ba surcharge Vivette Mayamba ba mama Kalunga ba yawana ba Cardozo ba yawana ba Thérèse ba yawana bango nyonso na omona bango tu bakanga décision finale na bango ezaki Vivette fakela na prison à propos makambo yaka makambo ya nani ya Mike la Duchesse oyaka ba grillontage ozomona Vivette asala mama na analyse moko boya Gabi ko supporter ngote akangisa Vivette bazwa Vivette ondimate ke mwana mwasi nde mutu baokene bongo na parquet ya Kalamu la Duchesse aya akokata kobimisa ta bifronté babenga Madame Belva ya bimisa $500 na 8h30 8h30 je te dis 8h30 moi j'étais là pour vous donner témoin envoûtement de ça la bango bongo to ndenge nini comment yo ya na TV oui les internet toza na deux camps yo biso lobela Bellevue yo lobela ka nani sila mais ce ko lingo vendre lo mobo olingo tout a mutu moko boy o vendre bité mutu fona lobane ata na loba nanga na ye na déplacer nanga langage mais un peu de respect quand même yo ko finga mutu peut-être sala bolamu on a aucune prison ba tout baza déterminé Vivette ka dozo na mama Kalunga ba frère da Vivette ba longo na dossier na parka kala même ngo da parka Gombe oui na Thérèse na loba na yo ba longo na dossier na kala ba même ngo da parka Gombe mais Bellevue ya talata ya Gabi finga Bellevue na Kalamu ah bon oui OK ya Gabi finga Bellevue na Kalamu ya Gabi loba n'importe quoi pas Bellevue je dois encourager mon Bellevue habiter à mon amoisi avant de connaître biso so ni kambo ezali to sola on ndinga kinya mutu alobaki so to condamner de connaître biso Mike la Duchesse ya sali kaka analyse ata na bien fait moko Bellevue te ata so ko finga no lolo Bellevue oui mais ce qui batu mususu ba loba vet que yo za mutu mo okobakisa un moté ata ma beli na place za regretter avant de ma batalité moi na nga ke de prison makala Vivette ezamba liboso te bakange Bellevue contribuer ozomona mais lelo yo va na kit pour traiter Bellevue musendi donc vrai musendi neza sila nga lolo bana bino te vrai musendi ki zengi toro mangoto bobo c'est sila okomate ya deme nyengi oyo bino bozui autorité na courage yo benga Madame Bellevue musendi nde sila na bino ba defa bovandi na plateau ero le bozwa solution bo tubela nzambe bientôt azoya mais tala bino penza ba kobeta bino fimbu oba beta bino fimbu oba beta batu na série ya Sodome et Gomorrhe eza bino Bianca Zanga to komi na suka batu ba retenir ni pe ba batu ba retenir ici la zoba de mer aleki na mayele si la vraie bourrique aibe komate ba komela ke ya lulu pesa ke yo moni ba ko kocha na bino te ye mingi écriture yo akoma wapi ya koma ba zo film oyo ya koma akoma te kizengi sia na bino wana te sia aya na devant na la de me ye ma to senga papa Constant Mutamba cha de me nyangi awa cha sila wa pesa bango dicter ota sila na bano benga na téléphone bo kanga ba téléphone aza na téléphone te po ya benga ya lulu ya kuzu
bokanga bango ba téléphone balobi Chantal bola baba na okomele na live na ba message ba souffler ça ba ne c'est yoka ndeko asila ba buriki général babi merci na maman général maman Julie en tout cas umela na mère soki basa ba continuer so ba lokola yo en tout cas nzamba yeba ya pimela nzamba pimela Teresa Mobali apimela Sila Mobali apimela Gabi Mobali apimela Batandresse poser bango ba question ana kombo ya Musenzi ebima mais Diego za mwasa lekechu aza mobala lekechu donc tout madame alobaka Diego akosala lekechu yela biso biloko kwa sasa wapi sasa kama kwa journaliste azaki na nushka sasa lela abina nazala na ye naluka biloko ezate lekechu oza biso zongisa biloko ya sasa naoloba no ye moko lekechu place aza na yebi sasa alobi tosilisi namonaka moto abendi akangi yango na chasse oke basilisi ko ntango basilisi balembi ya lali apa zwi ya eloko wana akangi na chasse akangi yango lizita akotona na pape moucho ndezabo akotona na pape moucho akangi yaya mwamba banzo lela aibanda ko lela abenga biso ya na bazo lela yaya tala lekechu no yebate akena nga wapi za zongisa biloko sasa lekechu o mo soko lobite no tanga na kombo. Mais comme si makamba ya Kimusenzi oyo ezo continuer tozalaka ba époque oyo mélodie akufaki wana tomona lekechu asala émission na tanya mabedi oaza mbongo lokwaza na kati atono basala émission bango mibale lekechu afinga ba comédien nyonso basenzi comme si abandeli yango lelo alongoli ba comédien mususu parce que bakoma mikala ya sila lelo ba traiter madame Bellevue Musenzi liboso lekechu afinga c'est sila vrai Musenzi eza ye moko sila lelo bango balingi ba traiter de mère Nyangi lekechu omoni bana lelo cha mutu na yo de mère aleki sila na mayele bini balobi de mère Nyangi akota mibali na ndaku ebongo je respire na sila olobi ebongo je respire na sila basala ni tala toko chokane bien amukamata ezate mais ba résico tout nan déjà de ceux qui ba résico to milimo mabe ya okotanga na mutu otanga bakoma milimo mabe awo lekechu alobi kutu loko yo awo calculer ote osila no makila pamba zala loba na yo mwana ana sila ba makila na leki lekechu na mona na kibomo mayele ya kibomoto na leki lekechu na famille nanga na PDT pe na koza na ndeko PDT pona chelo poizo kufa ozomona lekechu na eza logique et normal maman aboti lekechu na yemo lesbienne mwana za PD maman kataka cop na tchétché bon muta bon ndenga na ko répondre mais na mutu na bino bo tchaka pechanga ne muta sala sila zala ba olinga iloko wana te na yebiso sila za fille de chance aza fille de chance tetanga banoke ne famille pa pechanga na bandal ba yebi lelo sila mta nani pechanga mta na sila ko classer lamba lelo pechanga muta sala sila po sila eba kolata sila swabo sila eba kolata c'est grâce à pechanga ozomona grâce à pechanga sila mona ngola grâce à pechanga ne sila mona fruit sida en swabo sila la nini lelo soki ba contact ebela pechanga ebeba muta keto nani te balobi yende aza fille yango moni akita na bana mikeke na odiembela mundiba batu yebisa biso mobali nini asila ta nini oyo parcours asila ta ne bato babetaka so batata mikolo te tangu demain nyanga otanga sila na boulevard autant demain otanga baola que ça demain on monte on descend et on met le chapeau sila na boulevard na batata batu yango en tout cas ma Dieu merci ba papa na biso akala bakenda
Oh, ndeni. naoloba na yo bapapa franco bakabasele bapapa na biso bapepe ndombe bajosiki ya mukuta parce que mutu vie silence abanga bango te apesa bango tika boye ntango deja mutu ozwi deja mutu génération na bango monsieur epo kotombola bango ntango osaki nduma na batata bato na boulevard azwata muscarpetin na yebi yango te ozomona wana baserana bamuscarpetin nini bacommodore erene basabina bamobondo sabina na babukare sera mabondo basere bamama baolata libaya moko ekwei boye ye azala deja wana sikoyo ye azorene na boulevard vrai ndumba makasi ya nani eza ya sisi ndumba numero 0 eza nani yango mona kiti na bana bato ya mike je respire lelo koyemba te mpo na nani tosalaka baje te leya tokoshoka naloba no bango balobi nani oyo demer nyenga ndumba vrai ndumba eza nani yaya demer nyenga mona classe ntango otanga yo mura yo ozoloba nini ke sara tola za ndako ya sara tola mura yo osakana na sara tola aleki yaya akangama na rido moko te baa bazoba sara tola na 4 salon na ndako na ye ozomona sara tola aza na 4 salon sara tola ana parking osila anango te sara tola na ta moki asali 20 voyage balobi etongi villa na atongi villa emo villa neza ye ipamela atongi ya ye omoni teke mokolo ndako asiliki bane basala droit soko estce nga nabenga bino nakotala groupe lebisa bino nini boya kotala sorti médiate nani oyo demer niang baosala live na sara tola bana papa na bakotala live baloba baoreklame koma mabie na biso moko tofilmaka yango te me tomoni yango na tv yaya bongo pendant tout ce temps wana sila azalaka wapi afutela wapi sila afutela place moko te silaki chez les parents wana demer niang na sara daya bafuta sara longa mpana bango aneni mura kezaki boye epa kovodor abokola mura apese fufu na tongo apese eti na tongo apese biloko na midi apese biloko ya pokwa yaya alala aide alala mura pesanga adresse ya mura yo yebi ezaka wapi apapa mobali na kotaki pede ya ngiringiri oyo bakangaka ne foto oyo bawoyelaka mobali na filme na poto yo mura latela biso ketch pede nzange lata sapatu mura to ndima yo ya parli papa so moda mura na sapatu to na ketch no mona mura te on lata ketch na likolo nini on lata ketch na likolo nini mais ozo na tv po finga bato oyo te po finga lekechu nani ofinga nani ofinga Belleville oyo nini ke demer nienga za musenzi na muto yambaka ba basenzi yo mura yo lekechu yo vraiment za muto ko finga lombo sala pa Belleville bisenga nde mona sila bisenga Belleville na benga na tournage te azoya ko sala lombo ye mo pa Belleville ba ta bochenga na casting te na ko yaka na ko kota yo yebisa biso bakamni sila sala film ya mukoni benga Belleville yo moni Belleville lokoso yo moni Belleville semba ne musenzi ma numéro 00 za sila tango ke sa ki boyi pa ba pechanga kuna bino bozala tango sokola pechanga po lata fa nike la pechanga lamba bino bozala yo oyo loba no peke o pe nani sila lokolo pete zozo lokola ye mutafanda chez les parents 40 ans et peu à para loka ne na 46 akezo so na 55 ans akezo ndako bino pe bozana ngo na TV bo betela ngo tolo nani sila fu afuta ba mata soni ndako ba osale promotion ya film te 2025 film eza wapi yo oh mono ya munoko solo nani oyo nani fille de chambre yo ya gola yo moza muto ko ala polo ya kinango ya gola est-ce que yo za muto ko finga sara ya gola oza na problème ya suki
ya golo za problème elamba ya golo za problème ya teinture ya golo za problème ya lipapa wana problème ya mobali mais Saratu et bon ya za mobali ya za mobali te yemo papa yemo mama oh yeza des fois mais za ko finga Saratu la moto aleki yo za boya Saratu la ema abosa ndenga banola container oh bosa ndenga banola la container Saratu la otaka container zobina j'aime rose njoka yona Jimmy Mbono la kati Saratu la bi mais non ça c'est quoi ça c'est quoi ça abi non quitter le travail OK démission tala ala bila bango quitter le travail Orlando te o seke le kechu makambo alo ba ke yo ba Orlando le kechu ayela nga biloko sasa na loba na yo le ketala le kechu yakala biloko sasa lela OK nazo yeba te ni na salinga akena nga wapi ozilo mususu sasa OK ba mi ba nzamba sai bino ba mi ba ngoko maka basi mama ba futi mama ba futi komo bango ba mi ba na société bango OK oyo benga pena bengi ministre yo ozomona nani ozomona muyaya na muninga no ovandi pe boye pe ozoloba pe na bengi papa ya biso mutamba yo mwana mutamba muninga no yo za mwana papa ya biso dasa apesaki da consigne bino bapedi bokozala na mboko te bakokanga bango kosa epo bokola mama na tika kitele mais olingi okoteli kaka bana mikie okoteli bembele bato bakambu mozoka ta soni te moka kena kobuna ya fifisiwa baweni mobali okindo nzambe na ngai Seigneur Jésus Christ babuna ya fifisiwa na kermesse bawela mobali ozoka ta soni te bana libebi bato nzambe boma sodo yango nzambe yango kongo na biso to progresser te papa biso konsa mutamba okokanga baneketu bamuka te okozola bango solution te ba rezi wana bano bazobebisa bavia bana mene bavia bana bata mibala mike neti ba rezi abebisa fie bata mwana bata mobali ya mukie anga kene prison mais c'est grâce à madame Belvin de batika ye po bata bongo mabino mabokozala na bango na société bazo mériter mboka na biso te fo bakende OK Bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision kande to ebisa bino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu c'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star maman qui a famille Libota la fille qui dérange défenseur il y a Sir il y a Belvic Kandi la patronne qui est poutine de l'écriture tabita ba comédienne zete ya baoba richesse ya Congo mama komi lisusu mama komi nini 2025 année ya sika ba film ya sika makamunyo sezo kende kitoko tango zo ya ba concurrence ya bandaku ocheli biso film nini na 2025 poto ya osala ba guerre oyo ezalaka vraiment loyal. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema la maman qui dérange, Regan Ngo ma garçon Paris, Natacha Golola patron je te salue aussi. En tout cas focus na film na biso oyo Pasteur Didier. Deuxième épisode des okota déjà mkona lelo to consommer film na biso to yebi ke biso to ya défendre ka valeur. Maman Belvia za ka valeur amwe za ka nini eza ba film oya komela ka biso to consommer mingi film na biso ekozala vraiment
vraiment bien makasi. Merci beaucoup à ma yaya chérie Jeanne Mbosso na kati ya France wana bambote no ebele, Nicole Makalu mwasi ya bébé, maman Germaine Makese na kati ya France bolamu eleke ebele, maman Germaine Makese. Merci pour tout. Bambote no ebele la maman chérie ya mwasi, maman Gina Mabia la Samika Amba la Cléopâtre de la presse congolaise, mon ami privé et personnel, je te salue Dipiné et tout à écouter ma sœur chérie, je te salue chacha moi na suka ya famille bota bambote no ebele. Lelo vraiment la plateau na nga nazanga moko te nazana Bianca zanga moi na suka famille bota biso déjà badio na biso na yebo ebike kendaka kitoko kendaka world yango bolemba biso te biso chaque jour tozala anaye na plateau parce que makamba oloba ezanga biso te. Merci beaucoup aussi Enoch Luzolo na sima bilili so bomoni biso na bilili ya boye eza grâce na ye Enoch Luzolo so za parole mona nga ifongoli na plateau na yamba Bianca zanga moi na suka ya famille bota. Bianca bonjour, bonne santé, bonne makambu nyonso. Oui, santé bien par la grâce de Dieu qui m'a Dieu fait grâce à ça bien. Et merci Naïmoko, notre autorité morale, Poutine de l'écriture, voilà. Bellevue Télévision, Maman Moroté, Arai Goshi, VIP international, la reine mère. En tout cas, merci Naba Meloman, tout Balingrabi, so film, c'est côté, Pasteur Didier Yangouane, ils ont vraiment na Bellart Télévision, to consommer premier épisode na biso vraiment, to comme on a 5 ans na premier épisode na biso et ça la biso vraiment bien. Merci beaucoup Babi na Lama ma chérie à moi aussi, merci beaucoup na maman Claudine Bokatola, merci beaucoup na maman José Lusadisu, un grand merci à maman Ewin, merci aussi à maman Germaine Bidi, merci beaucoup na maman Ewin, merci beaucoup na maman Aniba Super, maman Ningo Yamputu, merci beaucoup na Emoko Pierrette Nanulungengo, un grand merci à mon vieux propre Blaise Mokabi, Babi Blaise Mokabi, Otema ya Batu. Et bon frère bata jogo te otanga komba mère tête otanga komba jogo te vraiment puis au petit abatu il y a mon vieux propre Dadou Kimiala babi ya bata Nino en tout cas Evelyne Duchesse tunani ya vraiment yangwana babi fo balongola ba 10 ans pas ba cook ba pesa yo babi respect na maman générale Nzambe Magila mystique Babi respect na vraiment babi donc biso a tout la ba maman générale biso wa nzambe mayeba ki Pamela soki maman Gila zaki a bakouk nde mokonja vandi kuna bo amu kamate na nzamba vanda tala bité bango baza bata ba orgueil jamais na pesa bango jamais il faut bazaka na ngamba famille bota en tout cas maman nzamba batelo abatela la famille mobimba vraiment merci beaucoup na Dipiné, merci na Samiga Amba la Cléopâtre de la presse babi biso le 20 février tokobina le 28 février biso tokobina makasi boya te pardon po bino bengisa biso te wana eza biso tobina so makambo te. Merci na Enoch Luzolo papa na Victoria babi mona star aza star, merci na Chacha et Pamela Matondo ba question yo et puis biano yanga. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga quand ndengo lobi ke ba question nanga ba réponse ya yo Bianca Zanga internet ngindi awa ba lobi ke internet ezaka église te mais trop c'est trop non mona ba senzi o ba ovana ba plateau ba dénigraka madame Bellevue o azana valeur na société lelo soki madame Bellevue te mais comédie congolaise et koufi momona be sensé mo boye ba o bazana valeur na société te ba vani na plateau ba no dénigrer madame Bellevue to démarrer mbala moko komona émission oyo leketu na Fivette Mayamba basali ba propos o ba tenir Bianca Zanga elobeli onini vrai musendi esilat Obi vrai musendi ba musendi solo vraiment ya solo ezasila vrai kizengi tant ba ozona no temps ya ko se mesurer et pas des mères nyangi les questions za courage ya oloba ke des mères nyangi aza musendi zoba ya numéro 1 c'est sila pour des mères nyangi lekino sila na mayele boye wana défi ya mikolo yo ozomona des mères nyangi alobi toko swana na nini te boya to swana na papier écriture lekecha koma wapi ozomona lekecha koma wapi nga mutu na regretter makasi tu sais là dans la vie to sala na ba sambla te Pamela ezaka na butu mo peut-être muso zanga makopa mai mutu mo apesa yo
apesi yo kopa mai oyo ezalaka chere epai na yo lukaka yango moto akopesa yango azalaki te Vivette Mayamba omona naboya ata nazoka soni koya Mayamba moso navandi naotala te navandi natali Belinda naoki pasi Vivette na parga kalamu ya Gabi akangisa Vivette pardon na kati yo tete ngolo bake oyo ka soni ya ma Belinda et pourtant ba analyse na ba direct be mission nyonso o Vivette Mayamba asala ngona ndaku na ye o bavana ndaku mona mama na ba te bavana ma Belinda vanda kana te ma Belinda vanda kana te ma Belinda zapa na ye ye bazake pa na ye bavana ndaku moko te ozomona na ofanda na tali boye ya Gabi akangisa Vivette Mayamba omona ba surcharge Vivette Mayamba ba mama Kalunga ba yawana ba Cardozo ba yawana ba Thérèse ba yawana bango nyonso na omona bango tu bakanga décision finale na bango ezaki Vivette fakela na prison à propos makambo yaka makambo ya nani ya Mike la Duchesse oyaka ba grillontage ozomona Vivette asala mama na analyse moko boya Gabi kwa ko supporter ngote akangisa Vivette bazwa Vivette ondima teke mwana mwasi nde mutu baokende bongo na parke ya Kalamu la Duchesse aya akokata kobimisa ta bifronte babenga Madame Belleva ya bimisa $500 na 8h30 8h30 je te dis 8h30 moi j'étais là pour vous donner témoin ça Fanny Katale ya yebi makambo na oloba Madame Belleva ya zambonga pesa Vivette. Ozomona, mais lelo la comprendre te ezaka nini envoûtement mte sala bango bongo to ndenge nini. Comment yo ya na TV oui, les internet toza na deux camps. Yo biso lobela Belleville, yo lobela ka nani sila. Mais soko lingo vandelo mobo olingo tout a mutu moko boy. O vando bité mutu fona lobane ata na loba nanga na ye na déplacer nanga langage mais un peu de respect quand même. Yo ko finga mutu peut-être sala bolamu. On a aucune prison ba tout baza déterminé Vivette ka dozo na mama Kalunga ba fleur da Vivette ba longo na dossier na parka kala même ngo na parka Gombe. Oui, na Thérèse. Na loba na yo. Ba longo na dossier na kala ba même ngo na parka Gombe. Mais Belleville ya talate ya Gabi finga Belleville na Kalamu. Ah bon? Oui. OK. Ya Gabi finga Belleville na Kalamu. Ya Gabi loba n'importe quoi pas Belleville, je dois encourager mon Belleville habiter. À mon amoisi. Avant de connaître biso, so ni kambo ezali to sola on ndinga kinya. OK. Muta lobaki on so to condamner de connaître biso Mike la Duchesse. Ya sali kaka analyse. Bo kangise lelo bolongole na parquet OK na parquet Gombe. Na soni wana Thérèse otenga na retirer na dossier nga naza na kuna te. Ya Gabi bino okofuka mo senga nga video. Belleva ba ofuka mata senga ofuka mate po yo sale video ya senga pardon. Vivette okonta reconnaissante ata na bien fait moko Belleville. Ata soko finga no lelo Belleville oui mais ce qui batu mususu ba oloba vet que yo za mutu mo okobakisa un moté ata ma Belinda na place za regretter. Avant de ma batalité, moi n'a que des prisons makala. Vivette ezamba liboto te bakange Belleva contribuer. Oso mona mais lelo yo va na kit pour traiter Belleville Musendi. Donc vrai Musendi ne za sila. OK. Ngalo bana binote. Vrai Musendi qui zengi toro mangoto bobo c'est sila. D'abord Bianca analyse wana kotala boye oyebi ke bango misatu wana bazalaka chaque jour, baza tous les jours, partout bazala bango misatu. Kovana na plateau Diego ba no poser bango ba question wana kombo ya Musendi ebima. Mais Diego za moi ça le kechu, za ba le kechu donc tout madame alobaka Diego akosala. OK. Le kechu yela biso biloko sasa. Sasa what? Sasa kama kwa journaliste azaki na nushka. OK. Sasa lela. Abina na sala na ye. Na luka biloko ezate. Leke tu za biso yizongisa biloko sasa. Na loba no yemala. Yemoko leke tu place azana yebi. Sasa lobi to silisi. Basisi nini? Na mona ka muta benzi. Basilisi ni mali. Akanya na chasser, hein? OK mba. OK basilisi ko? Basisa nini? Donc basisi ba lembi ya lali. Ah OK. Apa zuya eloko wana kanyi na chasser. Akanya ngo lizita. Akoto na pape muchonde zabo. Zanga elo ni nango.
akotsa na pape musho akangi donc ayiba ye makambo yaya mwamba banzo lela ayiba ye makambo aibanda kolela abenga biso aya na bazolela yaya tala leketu noyeba te akena nga wapi zongisa biloko sasa leketu omo soko lobi te na tanga na kombo mais comme si makambo ya kimusenzi oyo ezokontinue tozalaka baépoque oyo mélodie akufaki wana tomona leketu asala émission na tani ya mabedi oyo aza mongongo lokola aza na kati ya tono basala émission bango mibale leketu afinga bacomédien nyonso basenzi comme si abandeli yango lelo alongoli bacomédien mosusu parce que bakoma mikala ya sila lelo baotraite madame Bellevue Musenzi liboso leketu afinga c'est sila vrai Musenzi eza ye moko sila lelo bango balingi batraite de mère Nyangi leketu omoni banda lelo tia mutu na yo de mère aleki sila na mayele okay. Bini balobi de mère Nyangi akota mibali na ndaku ebongo je respire na sila olobi ebongo je respire na sila basala nini tala tokoshokane bien amukamata eza te mais barezi kutu nanu déjà soki barezi koto milimo mabe ya okotanga na mutu otanga bakoma milimo mabe awa leketu alobi kutu loko yo aokalkile yo te osila ano makila pamba zala loba na yo mwana ana sila ba makila na leki leketu na mona na kibomo mayele ya kibomoto na leki leketu na famille nanga na PDT pe na koza na ndeko apede te pona otchelo poizo okufa ozomona leketu na eza logique et normal maman aboti leketu na oyemoko lesbienne mwana aza pede mama kataka kope na tchetche bon muta bongo ndenga na ko répondre mais na mutu na bino bochaka pechanga ne muta sala sila zala ba olinga eloko wana te na yebiso sila za fille de chance aza fille de chance te tanga bana ke défablement pas pechanga na bandal ba yebi lelo sila nani pechanga mta sila ko classer lamba lelo pechanga muta sala sila po sila eba kolata sila swabo sila eba kolata ye c'est grâce à pechanga ozomona grâce à pechanga sila mona ngola grâce à pechanga ne sila mona fruit sida swabo sila la nini lelo soki ba contact ebela pechanga ebeba muta keto nani te balobi yende aza fille yango moni akita na bana mikeke na odiemela mundiba batu yebisa biso mobali nini asila ta nini oyo parcours asila ta nde bato babetaka so batata mikolo te ntango demere nyanga otanga asila na boulevard obi ntango demere otanga baolakisa demere on monte on descend et on met le chapeau sila na boulevard na batata bato yango en tout cas ma Dieu merci bapapa na biso akala bakenda naoloba na yo bapapa franco bakabasele bapapa na biso bapepe ndombe bajosiki ya mukuta parce que mutu vie silasa banga bango te apesa bango ntango deja mutu ozwi deja mutu génération na bango monsieur epo kotombola bango ntango osaki nduma na batata bato na boulevard azwata muscarpetin na yebi yango te ozomona wana baserana bamuscarpetin nini bacommodore erene basabina bamobondo sabina na babukare sera mobondo baseri bamama baolata libaya moko ekwei boye yazala deja wana sikoyo ye azorene na boulevard vrai ndumba makasi ya nani eza ya sisi ndumba numéro 0 eza nani yango mona kiti na bana bato ya mikie je respire leloko oyemba te mpo na nani tosalaka bajete leya tokoshoka naloba no bango balobi nani oyo demere nyenga ndumba vrai ndumba eza nani yaya demere nyenga amona classe ntango otanga yo mura yo ozoloba nini ke sara tola aza ndako ya sara tola mura yo osakana na sara tola aleki yaya akangama na rido moko te baa bazoba sara tola na 4 salon na ndako na ye ozomona sara tola aza na 4 salon sara tola ana parking osila nango te sara tola na ta moke asali 20 voyage balobi etongi villa
na tongi villa et bon villa les aye ipamela bisila tongi villa atongi yaye omoni te ke mukolo ndako asiliki bane basala droit soko est-ce que ola ngala benga bino na côté le groupe ça bino boya kota la sortie médiateur nani oyo de mer nyang ba sa live na saratola bana papa na ba kota la live baloba OK ba réclamer comment ba bien na biso moko to filmer rango te mais to mona na TV en bon do ba kolonda ko babimi yaya bongo pendant tout ce temps wana si la zaka wapi afutela wapi OK si la foutre la place moko te c'est la qui chez les parents on a des mer nyang na sarada ba foutre sara longa pa bango neni Moura keza ki boyi et pas Kovodor a beaucoup la moura apese fufu na tonga apese tina tonga apese biloko la midi apese biloko pourquoi et là la 2 jours 3 jours parce que ça y a problème yaya ala la aide la moura pesa nga dasa moura yo yebezaka wapi apa mobile na kota ki pede ngir OK o bakanga ne photo oyo ba welaka mobile na filmo na poto OK yo moura latela biso catch pede nzange lata sapatu moura to ndima yo basket ya parli papa so moda moura na sapatu to na catch OK no mona moura te a lata catch na likoloni oh a lata catch na likoloni OK mozo na TV po finga batu oya te po finga lekechu nani ofinga nani ofinga Belleville oyo nini ke demia nyenga za musendi na muta ya makaba ba sendi yo mura yo lekechu yo vraiment ça muto ko finga lombo sala pa Belleville bisenga senga nde mona sila sila bisenga senga Belleville na benga ba tournage te azoya ko sala lombo ye mo pa Belleville ba ta bochenga na casting te na ko yaka na ko kota yo yebisa biso ba kamni sila sala film ya mukoni benga Belleville yo moni Belleville lokoso yo moni Belleville semba ne musendi ma numéro 00 za sila tango ke sa ki boyi pa ba pechanga kuna bino bozala tango sokola pechanga pour la ta fa nike la pechanga lamba bino bozala yo oyo loba no peke o pe nani sila lokolo pete zozo lokola ye mutafanda chez les parents 40 ans et peu à parents loka ne na 46 ans que so na 55 ans a que na ko bino pe bozala na TV bo bete na ngotolo na sila fu afuta ba mata soni ndak ba osala les promotions ya film était 2025 film eza wapi yo oh mono ya munoko solo nani oyo nani fille de chambre oh yo ya gola yo moza muto ko sala polo ya kinango ya gola est-ce que yo za muto ko finga sara ya gola oza na problème ya suki ya gola oza na problème lamba ya gola oza na problème ya teinture ya gola oza na problème ya lipapa wana problème ya mobali mais sara eboya za mobali ya za mobali te yemo papa yemo mama oh yeza des fois mozo ko finga sara tola muto aleki yo za boya sara tola ti abosa ndenga banola na container oh bosa ndenga banola na container sara tola otaka container zobina j'aime rose njoka yona Jimmy Mono la kati sara tola bi mais non ça c'est quoi ça c'est quoi ça abi non quitter le travail OK démission Tala. Ala bila bango. Quitter le travail. Orlando te o se le kechu makambo alo ba ke yo ba Orlando. Le kechu ayela nga biloko sasa na loba na yo le ketala. Le kechu yakala biloko sasa. Sasa lela. OK. Nazo yeba te ni na salinga akena nga wapi ozilo mususu sasa. OK. Ba mi banda masai bino ba mi banda ngoko maka basi. Maman pas fouti. Hein? Maman pas fouti. Maman pas fouti. Comment bango ba mi bal na société bango? OK. Oh benga pena bengi ministre yo ozo mona nani ozo mona muya yana muninga no ovandi pe boye pe ozo ba pena bengi papa biso mutamba yo mona mutamba muninga no Voilà. yo za mwana papa biso sa pesa ki da consigne bino ba pedi boko za na mboko te Ma fa bakanga bango ko sa mu za lokwa bango na yo ka soni
Quand bolinga bo ba ke madame bebe ma pa na ba na neni abano futra nda kwa neni bo mwana banda mwana muke mesila zaka la citas papa pesa mbonga mega papa pesa apesa fufu papa pesa mbonga caleçon papa pesa mbonga soutien apesa mbonga elamba sila chez les parents. Mais belle vie responsable na kwa na ye déjà tongo abandi ko benga sila na tournage à théâtre abandi ko benga leke chubo zaka po bo conseiller sila zanda vraiment. Lelo yo leke chubo vando finga de mer nyangi ndumba donc vrai ndumba ne za sisi ba papa ba pasola de azaka mwana mukie papa tia koti sa mabela kota na souci papa kenda na ba regret makasi ah eh papa ye ba wanati OK akenda na regret andima te ke mwana ngana ko kokende na ba na ba yana ni wana ayoka susa ayoka pasi mwana salinga honte mais le lobby no ya te pomo finga de mer nyangi na sakato da sa pesa bino de a deux filles ya kaye na big oyi basila baba mayele te loka ba Chantal Bola bino kokoma kombo na mo te Chantal Bola mama paradis eza somo Karina roboma kona ngolo bike ngana kokoma Karina na en mota bakisi en ami bale koma en pa ebike makamune ezala mutu nyoso tiaka lisu na te na la baronne OK. Osomona Chantal Bola zande kwa sile fo baba na tata moko mama ko ba bourrique OK boza ba kizengi ti bozo atanya ko vanda bo yo leke tu ye bi ko koma yo leke tu za zoma yango moni en tout cas merci ni tout titre ya émission mtako maka Diego omundo ko mela ke Diego mo leke ta yebe koma o baza ba zoba ti ba Diego mtako maka baza ba zoba ba yebe eloko te baza ba bourrique baza ba sans manière yo finga de mer nyangi muto azo la promotion ya Fally Ipupa mais surtout ça dit constant le kechu ba émission bandai ko sala abandai ko ba propos oya bandai ko tenir et bandai ko zala ba fouti si la lobby na ye le kechu jamais ce qu'on doit défendre nga il faut finga belle vie yango moni belle vie ata vet mayamba abano sa be émission so mona da a classer sur belle vie te ya clasher déjà te ko finga belle vie bo non vet mayamba ya kate osomona asaka ba analyse na ye akoloba na mais ya ko benga belle vie musendi obligé bango pasila zoka ba vrai ba sendi nde bango na bana numéro 1 na bango kitati na bango na muta suka na bango tendresse bango tout baza ya suka misulolo comme misu tendresse ya suka boloko ko na bosa ne ko tendresse ne numéro 1 yene mutu atre muta amema bango ti omona ba sendi numéro 1 zumo teli bando nde mutu soka tala basi ba vrai ba sendi bango bato nde baza bo bavandaka boye bayebi te et puis maman bango paye na TV a dédicacé bango sans manière sans réflexion mais tant bango bayaka babandi boye babandi madame Bellevue Musendi tant ba Marie Jeanne baroyaki bafuta bambongo badefa ba créer la village panda et créer afuta mbongo Marie Jeanne Bololé azongisi na mbongo ya nani ya nani ya Dada International dakutu 300 yango village pande kweya Dada Kabela tanga 300 wana soit village pande quoi tendenge nini ma chérie mon frère au village pande quoi ozomona Nicolas Kimos ma chérie mon frère bozoka ta sonité ye mona mobile mobimanja ma personne ma le seul restaurant na yo popo la maman na tika kitchen mais olingi o côté lika bana mikie au côté liba mbele makambu bozoka ta sonité moka kena kobuna ya fifisi ba weni mobile okindo nzambe na ngai Seigneur Jésus Christ babuna na fifisi babuna fifisi na kermesse ba wela mobali ozoka ta sonité bana libebi bato nzamba boma sodo yango nzambe yango kongo na biso to progresser te papa biso konsa mutamba okokanga ba leketu ba muka te okozola bango solution te ba rezi wana bana bazo bebi so via ba via bana batami bala mike neti ba rezi abebi sa via batamo mwana batamo bala ya mukie anga que le programme mais c'est grâce à madame Bellevue de batika ye po batabongo mabino mabokozana bango na société bazo mériter mboka na biso te fo bakende
Ok, merci beaucoup Foba Kende. En tout cas, trop c'est trop. Fivette Mayamba yo pera fo zwa kicho vanda pe. Fivette Mayamba oya olobaka okoka makambute. Soit olobi to yena mutakala olongola maputa na live. Sarah Tola yemoko Fivette Mayamba alelisa yo. Fivette Mayamba logique de jeu to vanda penza ata diplôme ozwate. Mais yo vandi ofinga batu basenzi. Obi emoko kamusa ngai vraiment. OK, les arabes bon, le monde est compliqué. Fivette Mayamba, okena ki danseuse pas Koffi Olomide, l'échec à danseuse Fivette Mayamba. Na oyela on a live ngamoko na kimia nyoso. Na oyela le kechu obaloli maloba. Le kechu obaloli maloba. Alors, beau faire attention. Tozana ba matière na bino ebele bokoko supporter ngote o eza guerre à YouTube mto kangisa muto azate parce que mto banga muto azate Diego fais gaffe koye na yo na internet biso ne stomona yo zana niveau ya Belvite ata na songa linzaka okomate Diego ata na songa linzaka madame Belvi okomate ya deme nyengi oyo bino bozui autorité na courage yo benga madame Belvi mosenzi nde sila na bino ba defa bo vandi na plateau ero le bozwa solution bo tubela nzambe bientôt azoya metala bino penza ba robeta bino fimbu oba obeta bino fimbu oba beta batu na série ya Sodome et Gomorre eza bino bianka zanga to komi na suka batu ba retenir ni pe ba batu ba retenir ici la zoba demer aleke na mayele si la vraie bourrique ayebe komate ba komela ke ya lulu pesa ke yo moni ba ko kocha na bino te ye mingi écriture yo akoma wapi ya koma ba zo film oyo ya koma akoma te kizengi sia na bino wana te sia aya na devoir na la de me ye ma to senga papa kosa mutamba cha de me nyangi awa cha sila wa pesa bango dicter ota sila na bano benga na téléphone bo kanga ba téléphone aza na téléphone te po ya benga ya lulu ya kuzu bo kanga bango ba téléphone parobi Chantal bola baba na komele na live na ba message bo souffler cha ba ne se yoka ndeko sila ba buriki OK ba mamboto nga na pesi na donc on laisse Nzamba vers ça c'est merci à toi Niki Lessa Odette Lessa maman la Lesline merci à ya Majos Lessa ya Dodo Lessa ya Richard Lessa merci à Mifi Lessa motema ya papi Irène Kialuta motema Richard Nadine Kialuta Jocelyne Kialuta Karine Zanga Patricia Branco un grand merci aussi à le roi célèbre Christian Ngoma, merci à Pichu du Foie na Mignon Noble, merci à Mauvais Pop Jean-Paul Kapinga, Motema Maman Nassi, merci à Mauvais Pop Tito Dakosa, Jana Banaka, Motema Rodrigue Banga na Italie, merci beaucoup à Sarah Lema, Jenny Lema, Aquarium Kilo à Congo du Fabel, merci à Moro Pamela Matondo, merci à la présence ya Chacha, merci à Samida Amba, la Cléopâtre de la presse, Bazaka Ibaomi Baleyena Mambi Yabel, merci à Nok Luzolo, papa na Victoria, mon star Azastar, un grand merci à Dipini, tout est côté en Nimba. Merci à maman générale, babi merci à maman générale, maman Julie, en tout cas Oumela na mère. Ceux qui basa ba continuer so ba lokola yo. En tout cas nzamba yeba ya pimela nzamba pimela Teresa Mobali apimela Sila Mobali apimela Gabi Mobali apimela Maternesse Mokonzi mama Julie awa biso so bosakani biso pe ba mukamate baza awa parce que muto obangisa mutu azate. Merci beaucoup na Davina Apwa ba bon séjour na kata Lubumbashi osaka musala na ye maman millionnaire ndo bambote no ebele Sylvie c'est ka notre CG bambote no ebele tonton Patrick tonton Mundirba tonton Yamsi Yambe todo Tadinga Lapa en tout cas ba tanti na biso nyonso samika amba Dipine en tout cas bambote na bino ebele Chacha je te salue aussi so bomoni biso na bilili boeza grâce ya cameraman na biso Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star za star to sa musala kande to yokanaki. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.